papa simba siko nyama na mutu mekwana nyama na mutu mekwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote bonjour partout là vous êtes Bozuli Bakuya Kolanda émission toujours na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adida Lumumba l'homme à la taille S Ndekane Sarabino toujours ce qui a dit dans Lumumba c'est que aïna actualité boyebi que toujours on débat que l'actualité n'oblige Adida Lumumba ina masolo to beta mo masolo ebele ndengene epsa kibino tozo beta masolo yasila na bisalu oyo pasteur de la foi avant qui va chrétien nyonso ba artiste nyonso na ba chrétien aloba na bango makambo ebele par rapport ya sila na nani Belleville to beta masolongo toujours awa to moni manikie na kisinzora na braza baki ko soutenir roga nini ko leka na concert à faire egola est-ce que faire egola ko réussir to a ko réussir te tozomona makambo ebele tokobeta na bino toujours na Congo Winner Télévision boyebi ka analyse Adida Lumumba zalaka nyonso bokozwango toujours na Congo Winner Télévision botika na pesa mbote avant na banda masolo na bino nde tokobeta na bino ba thématique ebele là je salue mon boss ndeka tolobaka mama Sarah Kabunze la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindu moi ça le kingolo na musielu toujours donc on a fidélité puis on a confiance au peu ça sera toujours Adida Lumumba na Congo Winner Télévision. Merci d'avoir abonné na biso nyonso bozana fidélité toujours na Congo Winner. Toko monaka bo ko mataka toujours na Congo Winner Télévision et ko sala nga pe esengo. Là je salue aussi mon boss ndeka na lobaike derrière na pesa ki mbote pa ya boss na pesi su mbote pa na yemoko Fabrice Kabunzu depuis France. Gros coucou na yo pourquoi pas balobi grâce à Koumasu depuis France donc ba gros coucou ba gros bisous na yo pourquoi pas na yemoko balobi Lorette Kakonde boze asuna si sanité wana na bombi nanu donc merci na bino nyonso bozili Bakuya Kolanda donc so bomoni Adida Lumumba oboka batute seki batango ba sola bien te sans oublier balobi Ninelo Kemba balobi moi si dollar grande sœur propre donc je te salue pourquoi pas balobi honorable Yvette Loba la maman sociale Elia Lemba toujours tozaka na simana wabi fondation Yvette Loba là toza toujours na sima ya maman Yvette là je salue aussi balobi Priska Okemba ba gros bisous na yo grande sœur propre famille Lumumba mobimba bambote na bino pourquoi pas famille Luna mobimba bambote na bino toujours na Congo Winner Télévision Adida Lumumba to solo mo mukie ba fan nanga to beta mo masolo ngala bino to solo pembe descana to abino so ngana ye to solo la pembe tombo c'est pour la peine ba image bo pesa pe merci mingi caméra woman professionnel ya Adida Lumumba privé tu na bi privé c'est que privé bi norabo kelo donc toujours caméra woman ya solo ya lingara mingi ba benga BKL ya lingara beaucoup plus BKL to beta mo masolo ngala bino to banda masolo mo muke na lingina zo bino mo mukie ya mo masolo ya Fally Ipupa nde toyokana ki masolo zo beta tozoyoka ezo lekana na ba réseaux sociaux par-ci par-là pardon et na ba chaîne ebele ba fingi Fally Ipupa balobi papa irresponsable ebele balobi lobi même mutu mon côté a meki un peu qu'on réfléchir pourquoi et le quoi ne salamaki na epsa bino Fally Ipupa pourquoi za ka égoïste Fally Ipupa za égoïste Fally Ipupa lingi succès etika la kake pana e Fally Ipupa lobi ke stadio ya tondisaki malgré ya masamba débat emelaye stade Martyr oya betaka po ye na raisonner na zozo rasima na liloba moko lobaka lobaki stade Martyr za concert na ya suka oya beti na via ko sala ba plein ce qui n'a abusé te maintenant scénario ya Kenaya na papa na yeza qui créé par lui-même Fally Ipupa. Vous savez pourquoi? Bon condamné chroniqueur à Batupamba. Et un journaliste était. Fally Ipupa créer que le Kwana pourquoi? Alinga qui que et le Kwana est au salaki par rapport à Kenaya, ce qui est bêti Batu Barobunga actualité à faire rigola. Stade Martyr Batu Barochango Soukate Bamando bête l'isolo à Fally Ipupa. Est-ce que vous avez dit que ingratitude, to égoïsme, il y a des Fally Ipupa?
Donc azolinga a effacé kaka faire Gola a effacé l'actualité à Stade de Martyr le 24 juin. Mais bozo le kanaba TV, bozo le ba fali pour pas faire ceci cela, fali pour pas na jamais aza irresponsable. Non 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 non. Fali pour pas za irresponsable était. Fali pour pas za responsable. Niveau fali alingela rabana na ye. Je pense pas qu'un artiste moko automona qui belé balingango. Fali pour pas exposer rabana na été. Fali pour pas exposer rabana na été. Mais et loko fali pour pas sali ayeba ke batu tout ba ko réagir. C'est Adi Lumumba qui parle, l'homme à la taille S. Na hotel sabino ka ba analyse belé bato bazo sala. Imagine toi a créer le Guana pour a effacer penda ferré. Fali pour balingi penda aza yemoko kande yemoko mi benga ka batu na ye ba benga ka aza numéro 1. A numéro 1 te. A sali guiné pour a effacer fer. Mais et simbité comme pour un bébé. A ko sala so le romus. Ta fali pour pas a stratégie. Pourquoi les Congolais sont en thème mabe bongo? Oui. Tobo ite Congo Brazza na Congo na biso ya RDC eza obele loko moko. Pour ceux qui nga pona nga kutu na osepela président de la République Fatou Beton na président na biso Papa Sassou ba solo la penda olie batu ba kataka na bakano ba sa la biso penda pont oyo pende bandi na beach tina na Brazzaville to banda ukata ta Brazza na mituka quand même. Pour tout le monde, on peut les locomoko. Pour biso na biso to ba Congolais. Kuna ba lobaka lingala, a ba lobaka lingala. Kuna ba lobaka français, a ba lobaka français. Et loko e kabula biso ka ezakaka ba minoko ba langi na biso ya ba yamboka o biso biso ba lobaka Swahili, biso tetela, biso ba lobaka Chiluba, biso mais bankuna ba lobaka Kilari. Yango no yebsa bino boy, ba Golua. Bokeba. Ngana vanti fali pupa tina obeta na solo fali pupa ali boso na ngato solo nae fali pupa yebaka pe ko partager succès na baninga bino tout ba mise congolais tika ki mutema mabe ozanango o effacer kaka kombo ya fere o effacer ka Stade de Martyr ya fere olingi yo moko za numéro 1 ba congolais papa boni lukuta boyeko so yo lobi ko za numéro 1 to ba kofi wapi to ba jibe wapi toko tia baba héritier watanabe wape motona tembe gogan muto azo kabambongo na pete fali pupa to monio na matanga ya nani ya papa na biso lambio oye okiti oui to moni enveloppe opesi na oyo utaki Brazza mais okoti na mutuka okabia ta différente population lobby bo yo ka population de lobby ba lobby ke fali pupa kabarate avant kita wana relaxa bino ba image ba congolais ba nyongi ba regretter pourquoi fali pour pas kabarate ba lobi soka zala ki faire lingaka solo la faire amta ba image te et belé faire azo sale belé pe ba ebité ngana ya bino ke ngana journaliste gaulois na ole mate ko ya bino ke na journaliste gaulois nebike ba réaction na bino na commentaire yom to message na ko finga ngana commentaire ko sala bien. Pour Adi Lumumba qui parle. Journaliste professionnel, analyste professionnel, ya Gaulois. So boyo sali mukili na yo actualité za moko. Actualité za kaka le 24 juin oyo biso tout ba Gaulois na ba Gaulois to tondi sa Stade de Martyr. Et ça muke pour na faire rigola. Jésus de nuance après Jésus. Il y a ça descendant ba Jésus. 0 point. To sola na bino nanu. Falina nous allons moupanzi pour ngo distraire biso. To betana masolo ya manike na Kisinjora. Biso tout totali ba vidéo. To moni pe Kisinjora na manike na Brazzaville. To moni pe manike akangisi ba photo na roga na Brazzaville. To moni mbuta likasu na Brazzaville. Alidor na Brazzaville. Alexis Weji
na Brazzaville soki Alexis Wade na kubota na ta komona mboka so ya baluba so ya banani na Brazzaville nani atindi bango patron na bango atindi bango na Brazzaville bakende kosala promotion ya roga toloba nini ngana na eloko loba te elingi kolakisa te ke soki bango bakie Brazzaville c'est que faire gola osala mpiaka te elingi kolakisa te ke Kisinjora na manike nde boke na Brazzaville ne bino nde bokosala ke po roga asala plein atondisa na stade de martyr non roga aza artiste munene roga yenda za numéro 1 na Brazzaville obiso tout oyebi roga ko beta concert wana ekosala plein akokorge Fally Ipupa bozela dida Lumumba finga roga balobi ezali kambo 100% adida Lumumba andambu na Brazza ndambu na Congo bolibo ba secret wana photo benga pena to composer numéro to bengi grande sœur propre Ninel Okemba depuis Brazzaville tant to lo bakia Ninel Okemba wana makila tani na opesa bino devoir na pesi bino devoir makazi c'est pour cela na lo baboy président roga bato ba ye wana ba yele yo système a dévolé ne baza wana va basala musala bosola bango bien na mbongo pokuna na Brazzaville balobelo kote soki ka ko échouer soki ka ko beti libanda basupe mbongo na bango te batumi baleka ba ofinga yo pe ba ofingisa yo ezaka ka Manike de John na Kisinjora Manike de John sko bolati biso ke yo na Kisinjora bozo bimsela biso pauvreté na bino bolati biso pourquoi boza malanda ngombe nazongi na Kisinjora yo oyaki ozangi na stade de martyr olobeli feregola awa mokesu na ngambo ya Brazza oui to boite baba congolais bango mbale Manike de John tokati Brazzaville ngana kambo ba Brazzaville ba tiki yo toi tu as insulté roga la Brazza yo finga ba Brazzaville Manike de John yo finga ba Brazzaville oloba ke aucun jour yo tira la kata na Brazzaville lelo to se retrouver wapi to moni yo wapi to komo mona na Brazzaville ponga Brazzaville eza tongo eza ndako na ngana ko kata na tongo na zongi kaka na tongo wana kaka na kata yango pe imagine to ngana Brazzaville na kata na canot rapide oza ke canot rapide présidentiel eza te obino bo finana nga kata na canot rapide ngamoko oza pena ke grand sœur Ninel Okemba abengi leki nanga zo ya wana azo kaita bokendo kozwa ye canot rapide ye ezui na kaiti azo zonga bozongisa ye tala pauvreté ndenge zo mema bino tala souffrance ndenge zo mema bino roga solola so tozongi na ngambo ya Mbutalikasu ezo sila kala yoko na lista ba mission ya rajoute okoma no chronifote lokola ba biso bokaka mais eloko nyonso bato wana nyonso basali ti balongwa awa bakende na Brazza nyonso ya planifié pa Fally Ipupa zwi ba journaliste na ye alibere bango bokende ko soutenir roga bopalola mutu wana bo suspendre to pe boyini Ken Piana po azongisi Fally Ipupa na nzela po Ken Piana parent Ken Piana aza parent a comprendre que Fally Ipupa a débordé yango Ken Piana le baki a se plaindre ngote mais Ken Piana fingite alobi na Fally mabete boyokeli ende keto po Ken Piana azo vivre bien atana mwasi na bana na ye na mikili bino nde mutu bozaka na ye bozaka na Fally bosali ke ba bloquer Ken Piana mais normal c'est normalité c'est normal quand même Congolais qui mutema mabe ko continue ngoti wapi est-ce que roga va ça la plein on il faut que Kisinjora zala il faut Manike zala to bino nde boke ko sala ko senga nde mbongo vina bino yango wana
mais bazwa mbongo soki bazwi mbongo te ah président roga ezala pasi ya bosila na bango na braza po biso toyebi bato wana mibale olie nanu kutu ye nani manike awela na promotion ya mwana etani azoboma carrière ya mwana na ye ozokende kosala ya roga quand est-ce kosala la promotion ya mwana yo mwana yo banda bimisaki soki single na ye awa nzembo wana etikala koyokana te po ayemba de ya bêtise na bêtise ezoyokana pe te eloni ezaki mposala promotion ya mwana yo te tozala bato te comment ke tokozala na imbécilité ntina baniveau oyo kisi nzora oluka voyage yo ndenge oza wana déjà tellement baspiritage deya babaya yo tellement lobaki babeti autour na poto est ce que okende so poto est ce roga bamema bino mpenza to bokeka mpo bozwa mbongo eza pasi bagaulois na bagauloise botondisa stade de martyr botondisa stade de martyr mpe etonda stade wana eza mokie ekotonda mpo na fer egola tomoni fer egola aza na États-Unis aosala batourne na ye tomoni baple ya akrake ple ya kosakana te abeti musique ntango toyotaka bino ke rumba bawendo bapapa wendo batabula ye bapapa madilu batikela nde fer egola bokonzi wana ya rumba fer egola azoyemba na mikro ndenge moto azaka na studio eza ototume te soki ototume te ayembi ya kosakana te me tomona bamusicien misusu na baconcert na bango nzembo na ye moko me emeli ye akomi koloba nini ke ovoi eza mabe bovoi eza mabe okobeta concert mpo ani toloba te biso awa na Congo wina ya télévision tofingaka te tolobaka nde vérité donc yango tozoyebisa bino vérité eza nde moko eya mpe bokabwani te le 24 juin avec Ferregola nde tadi na lumba lobaka chroniqueur gaulois nde na bino ngana gaulois wenge ne tombera jamais ekotikala wenge onga wenge men onga spiritage onga nan biso tuna stade de martyr wana ezalaki makambo afere tozongi sikoyo na makambo ya Belleville na sila bisalo. Franchement, j'ai aimé pasteur de la foi, mon père, Babiso Badi la Lumumba, Toyaka, Toyebi, pasteur de la foi, Koleka Bamsou Tan Fusu Baoba Pemben Nae. Tinzamba Bengaye, Badi la Lumumba, tout Bazala ba témoin. Je me souviens, Nazalaka na Horizon 33, pasteur de la foi, on a travaillé dans Mirador. Ngai pasteur de la foi pesanga cours à prise de vie. A pesanga cours à prise de vie. Wana to vana 13, ngai di na ko luketi na ba 13. Lelo nzamba tombolié eza kisité. Nzamba pese grâce. Ya ko telema liboso ba konzi. Il y a un tel liboso ya peuple de Dieu. Cela veut dire que ezala qui appelle nae. Merci pasteur de la foi. Bitumba oyo ya sila na Belleville et bandi le lote. Imagine toi même papa na bango elombe akoki kolonga yango ti. Entre sila et Belleville nde bango nde ba yebi le loko nini ba welelaka. Mais et là on a sepé la pasteur de la foi à Foukami a dû charger à Sila na Belleville a tika na maboko nzambe nzamba sa charger na bango tozo mona bato Belleville na bata Sila a Bakouk bango baza kimia mais bato na bango ba bomana bakomi ko kota ti même ko finga na ba famille. Et ça déjà bien dit. Tozo kende wapi. Tozo kende wapi. Kaka bato ba oyo tourner pas si là. Ceux qui a pas Belleville a tourner susté. Bato ba tourner pas Belleville, ceux qui pas si là ba tourner susté. Et quand il déjà rendre entre artistes et comédiens. Mais c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien.
toyeba nini yo toluka tosala baartiste comédien lelo yo tozo regretter tokoma koloba ndenge ni baartiste comédien bakufa trop ndenge ni baartiste comédien baosila trop bazosila trop eza poison entre bango na bango bakomi kotiana mpona kimutema mabe mpo ka oyo na ka oyo bayokanaka ti yango ozomona lelo ke bakomi komiboma na bango na bango apres koboma moninga ozwi nini apres koyina moninga ozwa nini bandeko nanga tososola nasengi na bino tososola merci pasteur de la foi alobi na eloko te lelo mona artiste comédien moko abimi kaka lelo aleki na tv akomi kofinga papa masumu artiste moko boye asali mwa succès moko boye ya courte joie aleki na tv akomi kofinga bapapa elombe akomi kofinga bapapa masasi po yo zwa gu ya kosala théâtre wana po zwa gu ya koleka na tv wana to na bainternet ezala na bato deja baleka nzela wana po bapesa o gu ya koleka ezala deja na bato bino nde boimite bango me bapapa bamasumu baotire koimite bino te po bino bwana eloko moko te oyo bobakisi na likolo ya théâtre soki oyo bino bobakisi likolo ya théâtre eza mbasu na poison eza mbasu na poison à part biloko la mibale wana bobakisi eloko te bobakisi eloko te na monde ya théâtre nakolingaka basi ya bato nakokomaka bapede nakokomaka balesbienne biloko oyo bobakisi eloko ya 4 pardon poison nini lisusu mbasu pede naki lesbienne beaucoup comme na 5 beaucoup comme na 5 kozana na calculer te na bosani na sele mbao kisi na bosani mais bapapa na biso na bagroupe nzoyi na bagroupe salongo boya na mwa innovation moko boye par rapport ya bafilme nigérien nde bapesi biso gu wana mais en réalité ceux qui ba nigérien baokende liboso cela veut dire que c'est que bayebeloko baosala c'est que bayebeloko baosala mais bino ti sikoyo boyebeloko baosala te moyen bo comprendre réalité à vie ezala te. Merci pasteur de la foi. Tout le monde a une image. L'artiste c'est Baleli. Papa Masum Baleli. Papa Elombe Baleli. Papa Massas Baleli. L'artiste c'est Belé son le parle bazar qui on Baleli. Oloba qui est belete. Mais mon qui oloba qui. Ils allaient qui bénéficiaire na ba vie à Batunios. Au bazar qui wana. Le lot moni ba chroniqueur oyo baza ko le kaka na ba internet ko finga ka ba artiste comédien ko finga ka ba artiste musicien bozo salir ba musicien te mais bozo salir mboka na biso. Pourquoi ayebi ke sila na belvi ba yoka na raté. Soka yambi mutu ya belvi. Mutu ya belvi akomi ko finga sila. Ako luka siko pe akende ko yamba mutu ya sila. Po yepe azongi sa réponse et pas ya belvi. Guerre écoute. Mais tant que belvi na sila, ba yebite ke bangomi bale bana problème. Siko ba yaka ko yeba bangomi bale bana problème. Pourquoi? Parce que tant que bazotala na internet, bazotala mafinga ndeti nga na asila, na moni mutu na nga moko azofinga belvi, na accepter yango, c'est que nga ndem na fingi belvi. Ngai belvi na moni muta fingi sila, c'est que ngai ndem mutu na fingi sila. Eza mutu na ngati. Yango lelo zomona ke ba même ba porte-parole ba musicien, porte-parole la leki abandi ko finga héritier, c'est que mutu ya pa chef na yende mutatindi kende ko finga héritier. Héritier
akovanda mais porte-parole héritier pe akomona akolobaka ngai fona pe sa réponse tango ye pa okenda fingi patron wana bakolobaka héritier muta fingi yona pourquoi pas bokoki ko suspendre bateau ba oleka ba salir ba kombo na bino bozo mona place mabezo ke na nini na culture na biso zo kufa oyo ba mboke belé bandai ko banga ozwi ba Brazzavillois ba Togonais tozwi ba Camerounais ba Ivoiriens ba Nigériens ba Guinéens ba nani bando banga biso na musique ba bandai ko banga biso na football mais lelo to kita elo ni ne sala poto kita eza gouvernement te eza ki motema mabe na biso ba congolais parce que tolinganité yango zo mona lelo yo tozo sala kaka boy ngai na soutenir prière ya pasteur de la foi na soutenir l'homme de Dieu na parole au biso tout au bénéficier quand tu viens au ça l'émission le bela makambo eza éducative o bikende na lo baboye et ko édifier masse pardon tant on a zo lo baboye et ko batu ba kozwa conseil na makambo na lo ba et côté ya batu nyonso parce que mutu nyonso a bénéficier na parole topé na eloko ozo sala exactement que mutu nyonso a bénéficier na eloko ya buzoba oyo zo lo bela na télévision non musique ça na mabongo te abo ba ça ila biso YouTube mutu nyonso comment le n'importe quoi mais normalement ko za la bongo te to pesa ba musicien na biso to pesa ba artiste comédien to pesa ba artiste musicien na biso valeur na se plein le comme pasteur de la foi alobi biso na ba musicien to za eloko moko alobi wera na jibe ba salaka concurrence moko boye o eza que ya musique kaka mais lelo biso to komi yango na ndenga mabe alobi ba comédien tous en apôtre ba musicien ba ba en apôtre na biso musicien sera sali nzembo na ye na kata nzembo wana esenga scénario a luka ba artiste comédien sera tourner film na ye na ba tableau misusu e ko luka nzembo ya musicien tala ça na nzamba réflexion place à memi biso tala place à memi biso. C'est pour cela que ça na mabe to ça na mabe pourquoi to yebana o to zali to yebana pena nin to linga to sala merci j'espère que vous allez kebele vous allez qui tellement nombreux vous allez qui tellement scotché toujours na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adi Dalumumba na pesibino merci ngana suki na ngawala botika na pesa mbote na ba fidèle nyonso pena ba otu nyonso balandi analyse Adi Dalumumba sali là je salue mon boss balobi Mama Sarah Kabunz donc mbote na yo merci na ndenge olandi émission tinasuka bo comprendre mutazo filmer ngai BKL caméra woman na ngai donc tozana na début pour le babilo balo baté po bon mona hermozo tenga ma hermozo ningana bo comprendre enanu azana na ebandeli toujours azana na formation toye bango parce que oza première émission na a filmer maître na ye Adi Dalumumba toujours tozana bino là j'ai sali balobi grande sœur propre Ninel Okemba je te salue aussi pourquoi pas balobi Priska Okemba pourquoi pas balobi Edwige Lotis Freddy Lotis Irsel Nimi bino nyonso ba grand frère to ba grande sœur pourquoi pas mon pasteur que j'aime beaucoup balobi le révérend Servi Kajangu na pesi bino ba mote ba ya vrai ya ngai ya Adi Dalumumba donc bande ko nanga tout ya TikTok donc on a moni déjà na ochité déjà na okeli na ba 2000 et quelques un cas donc on a petit bino déjà merci nzambe abatela bino moi votre humble serviteur Adi Dalumumba en tout cas ngana bino to kokuta na prochain numéro so bo sepeli na ba image to pe bo sepeli na ngote to pe sa merci mingi na caméra woman ndenga na lobaka na BKL TV balobi Nora Bokelo donc toujours maboko trépé asimbi caméra na maboko asimbi caméra na trépiété na simbisi na maboko po amesana parce que bo comprendre grandeur na place à outil ngana bino to côté le prochain numéro bye. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, yamana mutume kwana, yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.